mona tolala tolamuka soi-disant bakwiti babotamaka de nulle part boye babima soki na brousse nini babandi mbala moko koya koatake motu lelo Belleville soki azofingama eza mpona biso bajalelo te ngaka mbwa Belleville en plus naza jalelo naza mukala naza nyonso donc oluka par bakombo wana namoni badeosu bakabaki basenzi problème eza te mosenzi mutu lokwa miso lelo akobelanga mosenzi question oyo film babalusi yango audio ke papa elombe atindeli ndeko na biso to atindela sila audio moko soki bazogangela ye nde nazomona mazokamona toani wana ebimi na satan Babylone. Oui. Mais le religieux c'est le montriqué. Oyebi basala ngone. Banda lelo sila il faut tika kotinda ba nyama na ye ba tirer Belleville azo neta ya kosala mosala. Soko lobi atika kotinda. Ezali peut-être apekisa bango. Te apekisa te. Atinda bango preuve a remercier bango et puis aboka bango. Yango la kosakana ngate. Ngaso lobi na koloba na koyela yo. Donc ils ont l'accès à remercier peu bango pour la l'accès que vous finissez nga papa Elombe bien, vous finissez nga papa Masumu très bien, vous finissez nga Belleville quand il a patron en manganèse de l'écriture et puis coltan de l'écriture, diamant brut de l'écriture, vous finissez nga très bien. Tous à la batou, tout en classe. Vous comprenez les gens comme étant. On comprend. Guerre et assis dans la Belleville et aussi la cam pour Yesu, Akoya ou soit Mukolo. Qui leur fait du monde. Mais quand Madame Belleville, à chaque fois, à Talisaraki, c'est un absent aussi la zone de Kounaye, à sa famille naye ou à famille à théâtre, à sa bonimo pena envers yé. Bible mi a un monde ça qui a ça un problème naye ti. A ça un problème nécessairement. Bref, à propos oyo, batu balobela sila, batena sur Madame Belleville. Ce qui est à Belleville de la tena ma propos wana. Si la ngaz a un nerf solide à supporter, a ngaz supporter, a ngaz a monter, a ngaz a monter. Ya solo nako yeba sila, nako mona façon oya zalela. A ngaz ko supporter, a ngaz a nerf supportant. Bango est mi pour respirer, il faut Belleville tirer ça là. Candice Darezala. Et puis Belleville, quand il a patronne, donc a comme écriture. Donc en quelque sorte, Madame Belleville a ça des carrières. Oui. Il y a hier, non des carrières. Ah, ça change, ma question, on a pesé bâton, hein? Tigabo. Oui. Ça change ma classe. Et monsieur si. Et monsieur Sili. Et monsieur Sili, classe moi. Et monsieur Sili, classe moi. Bon, comment on va commenter? Ça, on est sous Dio. On sait, il va y avoir ça si là. Voilà. Ce que je vais faire, Beckham, je vais faire Pomba Sen. La relaxation de rose à moi, c'est esprit. Je vais faire faible de ma casse. Lucas m'a amélioré. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozola Nabiso. Partout dans le monde entier, c'est toujours moi, votre humble serviteur. Jerry Kobetok, c'est papa que nous, ta famille de Bota. Allez-y comprendre que Nabata, qu'on a besoin de Tozana, Pitbull de Belleville, Kandi, Mboa, Mabe, Boko, Marananda, pour y a pas cité, Clarisse Plasma, écran, Nene. Tozana Lelo, na chaîne Nabino Vision Plus RDC. Donc, Talaraka, avec ça, on a parlé parmi bateau, prêtre na chaîne Oyo. Il y a Master Nanga Bela Dinganga, la patrona. Boni boni basango ya Nana Loko Jibulu Badelix, boni boni basango ya Maître Serge Lukemba, Oni Britannique, boni boni basango ya Maman Pasteur Titi la sauce. Voilà, Toyameli Bino, Pitbull de Belleville, après ba showbiz, moi ba repo ezalaki, après ba showbiz, moi coupé ma paiement mouké pour boulot les gars pena makasi et puis azapé madame donc avec un moment comme belé donc il fallait tout y la binoye après showbiz et puis pour l'instant n'engue film la biso ezo les cana je crois bien ma famille botanique surtout bozo sepela nango
et bato ebele mpe bosengaki nga nayambela bino pitbull parce que naza na mama moko alobaka nga nalingaki mpo oye mpena akendaka mpena tout droit mpena alobaka mpena likambo ndenge ezali donc ye yo toza ne lelo en tout cas nakolinga nde tomesana nete natikele mpena maloba na ye aloba ndenge bozosepela na ye wana même na chaîne na ye même na badifférentes chaînes oyo bazoyamba ye. Merci beaucoup na Alino Soba motema ya matina Clarisse Plasma ye oyo mpe toza mpena ki ana leki libanda awa na kati awa toza mpena ke mopanzi sango face ya invité na ye. Voilà, merci beaucoup na assistance ya Jansi Mabana maître donc talaka moto asimbi réalisation chercheur Sissi mwana suka basomi songi et sans oublier maman Célestine Mabilo depuis États-Unis bambote na ebele ba famille bota nyonso Clarisse Plasma yo tozana ye Pitbull de Belleville. Bonne santé. Santé kitoko nazo profiter pena pesa ba nyonso balinganga mbote et puis la patronne ya chaîne oyo moto nanga ya kati bela linganga tabanda masulo ya shiba chaîne depuis www so oyebi de bela linganga te c'est ko bota internet et puis à ma mère adoptive que j'aime beaucoup ma maman chérie maman Edith Niande de mon cœur ou mena na mwene na yo ceux qui bazo compter ma maman responsable ba compter Edith Niande donc so na lobi boye ponga na yebi akande na Facebook te ne vous fatiguez pas akana Facebook te azaka kaka na WhatsApp donc faut y ba téléphone na wana ozobela bato ba message ko bato ba message so ba yo aka Edith Niande donc alba ko mi tukisa bataka na Facebook te ya za maman na ndo bateke ba maman ba yo na TikTok azaka pe na TikTok te réseaux sociaux moko o ya za no zaka WhatsApp la communication c'est TikTok et puis maman Isabelle Motondo maman ya Gemima depuis leur créé en France avec ce bango de ma grande sœur chérie yo moyebi ya mami Tandina elonge bonga na matama ngamoni nema ozoyo kanate na ba nyonso balinganga mingi et puis papa Lino Soba motema matina depuis plus 1 wana vie na ya 4 betarne pe ya ba 4 donc mama tina yebi bango tout na bato balinganga mingi na baba kwiti nyonso ba ofinga na ba commentaire na yebi ke na kata bino musisa ner mais pour comprendre que au tali peno suki motema na comprendre na ba commentaire tika boy soit finga bien finga pour na comment être comment na niveau boy vidéo comment na 23e minute a finga nga kota 23e minute le bine na suki sa ndo motema mais surtout sembola ka de vérité. J'espère bien que madame Belvia la mukile na kimia et puis dans super air WhatsApp na tournage bambo tene kota ça et puis notre papa parce que biso maman la biso va célibataire maman biso la moi si ya mutu yango bomoni ba showbiz ezo sala parce que elle est accompagnée d'un homme très intelligent d'un homme donc je sais pas moi un américain perdu au Congo au tali mobile kumisi nzambe ebele bakengela kinga kati ba tchaka ba raboter le reste va sa film mazezo. Mais moi, dans mon côté, sans poudre, sans crayon, toujours naturel, n'a pas de noir. Et belé ba tumbi nzoto na ba movati ba Venise de Milo ba pakoli ba aseso ba zoate. Si lelo ba célibataire et belé ba ya théâtre parce que ba marié lo yengi à théâtre à comprendre théâtre anti-théâtre pour ça théâtre bien aux allois madame Belvi ou faut ça là moi si célibataire et puis au ça n'importe quoi. Oui, boma mabala. Boma ndete aboma libala. Ayaka pena théâtre pena surtout le président Kaleb bien sur la président Kaleb. Ayaka pena marié. Donc na le yenga théâtre abomi libala. Ça dit chibao. Tika boy. Voilà, Clarisse Plasma to moni obani na turbulence malama parce que vous a Pitbull. La race américaine pona muto atalinga le. Mkumbwane Pitbull, la race américaine. Ce qu'on moninga na 5 mètres, escalier de mire ya ba voisin, ba pengo boyibi me ko kutana na ngate. Kombo na yango wana. Ba boko la ngana ndako mobola te. Eza injure eza façon na zo expliquer. Ko somba Pitbull na loyengete, muta somba Pitbull na loyengete na njili alia mwana.
atika robe ya pamba et puis pitbull azala na confiance monter ko soko sobo ko lai faut ça la mutu amboka donc ngapo mona ngai faut na ba côté ba ipeni kuna ba côté kuna ya ba côté ba village la mingi côté ba chaîne beleza la ba diadingi kuna ba nini kuna ba côté ba village la mingi so uti seleba ozo mata likolo quartier na ba bourgeois wana cité mamo butu kuna ndo ngane na za ba gombe côté ya mutu o amona kana ye mo 15 kg ya viande na lait 5 kg loso na za yango moni Bellevue za na mbwa na ye na za mbwa j'accepte na boya te na za mbwa mais na za n'importe quel mbwa te lokola madame Bellevue za bourgeoise c'est une bourgeoise lokola za bourgeoise yango na za mbwa na ye aliesa kanga bien na kipiti bula ngazo ko encadrer na kitoko aliga voyager atema na cage nanga tokei na mboka nanga na États-Unis donc bino bato ya bata soloka bato na pasi bato na nzala pitbull a posé na mboka na nyote arrêtez de rêver que un jour ngai pitbull na kokoma na sata babilo na ata na ndoto na kola tika boy na ebisa oh na kolesa ngai ni bazela ka kuna kuna pas Bellevue na liaka nazolia ba film ya musuni ba spectacle ya musuni makambo ya musuni compte bancaire ya musuni tala madame Catherine atuna Bellevue c'est qui demande un visa na Schengen où tu na sous Bellevue c'est qui na ndenge ni tali relevé bancaire a dit non je dois voir cette femme ya mon mère là ça na problème ana 5 ans na ye asape na koto na 5 ans na ye ya États-Unis voilà problème à voyage te tu as problème à spectacle te ba question eza yo biya meza ya ngai voilà Clarence Plasma Pitbull en tout cas lelo to solo la nanu likambu oyo bato bazolobela ngo mingi lelo madame Bellevue na ndeko na ye sila bisalo baka na problème te eza ba biso oyo bayaka ba journaliste bakoni mama nde tozotia bango na kati ya ba conflit na liloba wana Clarence Plasma zolobani. Merci beaucoup papa pour ta famille Libota Jerry Cobetos kokwa ba warrior muto mbunge dominete na TV alba ke o nante fois soumet pas ba tandis que ba souma na ba lomo compliqué yes madame Sila et madame Bellevue quand il a patronat manganèse de l'écriture coltan de l'écriture obrite de l'écriture coltan de l'écriture moi si ya malonga na kati ya basi biso to ko finisa été Jerry Cobetos avant que biso to koma ko intervenir pour la madame Bellevue biso to ya ko réencadrer mais parce qu'il y a eu quelque chose parce qu'il s'est passé quelque chose il y avait l'injustice mutunyo soyez bien on insultait cette dame là moyen zalaki to mona to lala to lamuka soi-disant baba kwiti babota maka de nulle part boye babima soki na brousse nini oh là là babandi mbala moko koya ko attaquer mutu lelo Bellevue soki azofingama eza mpona biso bajalelo te ngaka mbwa Bellevue en plus naza jalelo naza mukala naza nyonso donc oluka mpaka bakombo wana pineno moto namoni bandeko mosusu bazobaki basenzi problème eza te mosenzi ni mutu lokwa miso lelo akobenganga mosenzi classe onga natangi miso lelo natangi yango okeka na miso lelo na miso lelo tendresse ozwi ata oyo mosusu oyo agumbama mokongo lokwa cercle ya lwambo makiaki nani wana emika ozwi de toutes les imbéciles oyo balobelaka Sila est-ce que Sila aza na mutu oyo akobimisa na bacommunicatrice qu'elle a une tête bien faite plus que moi Bazate. Ce sont des citoches et des instancés. Et pourtant on a et ça soni au moins mutu mutu so azana ko soto na ye amona ke ko soto ne na ko demere na mo ye mo côté il faut kufa ye mo côté OK donc les kaka entre Bellevue et puis na Sila et puis yango les kaka na ba communicateur bana no bakaba pesa biso débat ba journaliste abinene baza petit on peut banda musala liboso débat plein en plateau en plus en français je dis bien Abakou famille en français quand je dis le français ça n'est pas français le côté le gars il banda joyer lito le côté on le qui besoin bambino le côté je dis tu parles français en plus avec éloquence aux autres sentir que tu parles français pas français lingalisé parce que ton niveau comme un niveau moko boya ba mécanique ba intelligence na biso
Pourtant, mon sur la TV, Internet a permis tout le monde de citer tout le monde. C'est ça. Pour avant, yoko tu me retenais au Tikanga à l'horizon 33. Nasalaka, monsieur à télé matin, animation à brosser na balaba les amabé. Babiloko, comment on a l'antenne. Avec cahier de charges. Cahier de charges. Vous voyez? Mais tu vas voir une chaîne, une femme insensée. Venez me présenter en désordre locaux, la tombola, la kati, la guagumba, moté. Oh là là, Nzambe. Eh, aujourd'hui, on a vu un désordre locaux, la zamba. Est-ce que tu as ordre la kata zamba? Matiti, la matiti, ça va être un ndengene. Oh, et ça, madame, beaucoup de gens, oh, et ça, ça rapporte à l'iboumo locoti. Oh, mais on a eu bien monté ça poison. On dit qu'il y a un moment de bon nyata. Donc, on a le bani. Bango, babanda, on finit à madame Belleville avant. Nous, on n'était pas là. On a vu ce dossier. On a tobandi nan te pour intervenir nous sommes ko riankado pe ko lakisa ba OK si la ko sabino aloba vérité te si la eloko sala ke yena madame Belleville lelo eloko ebota lelo Jerry Cobetox ko papa kulutu pe famille bota eza motema mabe non eza na batu oui eza quand même aussi le sali ke akabona na Irsile si la ko ko mona muninga matati oui. Mais tout le monde est communicateur, ne moi il paraît-il, il paraît-il que à confirmer collaborateur, il y a certains qui sont là Kabola, si dans la belle vie. Non, collaborateur n'a pas de problème. Tant mon a sentir que les Kambo est en cause, aux autres peut-être naïfs dans les Kambango. Alors qu'à faire parce que ceux qui ont ça la chaîne il y a SB Lelo, c'est grâce à Madame Belfi. Tout le monde le sait. Je pense chantage. Oui, tu commences à faire un chantage pour que Sungana Lelo. Ce qui madame Lelo mona qui si la liste de rivalité. À mon la concurrente parce que quand on appelle concurrente malgré ça les SP. Vous voyez pourquoi? Parce que Belleville différence n'a si la na Belleville ça ma casse. Si la scénariste était, à ça ni metteur en scène. À ça actrice simple. Ah bon? Et en plus, à ça joueur, il y a le colomoko à jouer à kaka l'agitation. À Kobolongo, agitation. C'est trop fort, hein? Non, j'ai cité personne. Non, on ne va pas faire. À ça jouer. À ça jouer. Il y a le joueur. Il y a le colomoko. Il y a le colomoko. Yo et cinéma. Ngai naza actrice de la famille. Oui, oui, mais cinéma, tu es dans la profondeur à ma capoa. Ngai cinéma, très bien. Ngai naza na famille longtemps parce que je fais les maboké. Mais ça n'a pas j'ai fait les maboké. Vous comprenez? Si là, et le rebomara, si la romona, muninga sa likolo na yete. Or, na calendrier en Zambé. Ma passe a mis balé la bimi, ou a bimi na 12h juste, ou a bimi na 12h15. Mais vie est au cocanati. Vie est au cocanati, oui. Il y a un allé qui va continuer le mot tata moko, maman moko. Mais au moment peut-être l'équipe à qui en gloire, il y a un moine. Cela ne veut pas dire que na côté ça, moi qui fiafi d'abord. Mais tu l'as bien bête à tolo na bino na gai, na bête à tolo na gloire. Tout ça là, de l'émission na plateau, c'est grâce à Darlene Blanc. Mais pourquoi même na famille pasteur de la foi a finga mon papa Jean-Paul Mayata que j'ai beaucoup de respect pour lui on a na kanda la robakena ko tika ko tirer tendresse te tika bazali mwana mosu ya liboma o yeso lokola liboma waki na bangulu tika bo aza descendant ya mosu wana liboma. Pona nini afinga mosali na Nzambe. Pasteur de la foi a convoqué les deux femmes. Madame Belleville Lokola répondit à une invitation. Abimi. Te azoa contre tate. Parce que batuna ye bo wele la kanini. Aloba ba wele lokoti. Banda le sila il faut tika kotinda ba nyama na ye ba tirer Belleville azo neta ya kosala kosala. Soko lobi atika kotinda. Ezali peut-être apekisa bango atinda bango preuve a remercier bango et puis a boka banga ya kola ko sakana ngate ngaso lobi na ko loba na ko yela yo donc ils ont l'accès a remercier pe bango pour la ko l'accès mo fingeli nga papé lombe bien
bofingelinga papa Masumu très bien, bofingelinga Belvi quand il a patron en manganèse de l'écriture et puis coltan de l'écriture, diamant brut de l'écriture, bofingelinga yé très bien. Tous à la batou, totangi classe. Vous comprenez Jerry Cobeton? Non, comprendre. Guerre ya sila na Belvi et ko sila ka mukolo Yesu akoya usuat mukolo mukile en fin du monde. Mais quand on a madame Belleville à chaque fois atalisa ki sœur na biso sila za ndeko na ye aza famille na ye o ya famille ya théâtre azaka na bolingo pena envers ye. Bible mbi ya monde ça ki azaka na problème na ye ti. Azaka na problème nécessairement. Bref, madame Belleville ngolo sapso ba vidéo. Nana plus de 5 vidéos dans la privée. Oh madame Belleville ngolo lisanga. O pe na talibe na rojo la mombo. Mais loko la muto ngana lobelaka. Nazana ba respect na. Et puis na yebi ndenge alobaka na biso ke na tinda bino na TVT bo fingila mamuto. So bina bo ya bo finga. Mabolongo tanga na ofunda bato ba na ozoko ba tata la bato ba finga na sali ba muto. Parce que Bible le ba à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ozomona bo kanga mabonde na nga moi ko na nga bundela nga eza. Oyi ko alobala nga lokwa na ko mabe makasi. Ya on na ngai eza ka de caméra ka na micro moko. Mais beaucoup misu ya gabi. Mais opère d'accord sa caméra. plasma. Tena tuni, c'est que yo ça li passe ya gabi. C'est que ya gabi ça yé moko te to solo là. Te asa yé moko. Dès que ba propos ya ka ngona nga na ko ya na côté même après envers si là. Yo ko be caméra même. Si là asa ennemi na ngate. Sauf que aza muto alinga mama na ngate. Soki Thérèse azo mi benga za mwana sila mama mukolo bama nuna bongo 58 ans. Bongo ngai mwana mukebwe nandi mateke ba za mama na nga. Mama ya muto ko encadrer na musala, ako encadrer na nini. Chef ya muto ko sape mwana mukepa na yo, ako sape mukolo na 2 ans 3 ans. A sape mama, c'est une dame o azo ko futa batebele aza na pende lo na société na ye pe azo chérir batebele, azo mériter to benga ye mama. Est-ce que voilà, na comme to comprendre réponse na yo. Est-ce que lelo ba insulte nyonso totiana na ngambu ya madame Belleville o lelo azozo eloko nini esalaki lelo afinga mabongo po kaka ebi musala tu eza na soubassement musu na kati soubassement musu ezate merci beaucoup question kitoko eloko efingisa Belleville lelo aza victime ya intelligence na sagesse nzamba plafena tika bo eloko efingisa mère ezakaka musala la savoir-faire. Belleville n'a pas fait les maboke pour Nanzala, non pour faire n'importe quoi, ou bien pour ça la kinyumbani. Belleville maboke to théâtre et pas naïe, et ça musala de muto ça la veste à cravate. A même mallette à bien qui je pars au bureau. Voilà. Je pars travailler. De Belleville. Parce que muto a eu 5 ans naïe to 6 ans naïe. Pour attendre à théâtre. Yango moni fruit na moto monaki pièce oyo apesa kimso elengi na showbiz. Oui, tikali lelo. En plus, événement légendaire. Oui, événement légendaire en plus pièce wana eza réponse. Ya joie dans les comme les galères qui bibi. Ezali réponse. Ya batu nyonso bakansaka Belleville fois laisser bango ya félé. Tu dois travailler. Quand tu travailles, on te paye ton argent. Il faut payer ton loyer. Et puis acheter de quoi manger à ta femme et tes enfants. Le vêture. Il faut ça la responsable. Il faut ça la responsable. Quand tu reçois ton salaire, il faut bien faire tes calculs. En plus, il faut ça la responsable. Et ça, c'est que quand tu travailles chez Belleville, et puis on te paye ton argent, au que ça n'importe quoi. Alors, il y a une question de garantie dans le style. Belleville en bas, mais il y a la TV. Non, c'est ton problème. Ah, bah, monsieur Bakansa bongo. Si, mais c'est un gueulard qui mille maïs, les qui bongo. Batu Bakansa bongo. Est-ce que la même fini? Oh, n'est-ce pas la zabouille? C'est la Batu Bakansa qui ce qui a liembongo le rôle en Rouba, ce qui a Zagi place à Kolala. Mais on parle de la TV matière. Trois à la Canada. Alors, 1500, 2000, la PC, va louer la maison. Est-ce que, tout le monde a une question, vous avez une question, est-ce que Madame Belleville n'a pas travaillé dans la il faut bon ça va via Batunia, ça comme on a dans la vie privée, na bango, coco tabarte, gérer bon boy.
wana siko bakomozo aye na kati ya servitude ya monde amour. Qu'est-ce que vous croyez que la famille a belle vie? Ata ba ndekone direct ya papa mama ti. Bana ba mama leki ba ndoko ba papa kulutu ba mususu peta mususu ba papa ne mususu baza kuna na ba mbata kuna na madimba kuna. Baza na bato ba osufrite o bebe va ko lesa bango. O bebe ko so be ba tol akena na madimba na ba kisantu kuna ke ko sala pe do ba tol ke na za mona kumbata na ke le pe kuna sala mwa do. Donc bebe va se comme esclave ya batati yaka muto be théâtre bela lianti belle fille. Muto théâtre bela malade na eta ya zéro positif. Belle vie. Mutu famille na ye sale soki nini lié na kindoki belle vie. Akomi bikunda bibembe na guérisseur afungola ka hôpital public, hôpital à ONG comme ça pas traitement et puis afungola mon invité na banque o ba ko kabola ba mbongo ya ofele ya fika ba donner ça ba ba pesa ba mbongo bien ni. Visa wala sa mutema mabe papa ko. Visa via makamno surtout les kakio. So ta la caméra okoloba a continuer ko sala. Toi stopper ne poko sala pe mususu. Ezo meme na mafinga ba ofingi pona. Ko sala ezali do onzamba pesi. Peut-être que nous avons évité secret à Kobonga, mais vite multiplication. On est dans mon air de l'oba que mère a zana banzungu et nangu ma esanza bongote. Ezande que stratégie. Au moni même à tabi de l'oba. Personne à mutu o aza incapable de raison sur ta maille pour nous avoir récompensé. Ndé loko bébé sala. Non comme on est dans ce qu'on a dit l'oba l'oba moi ezolo ba mao nga fana benga ba pa ba kolia il faut na lesa no bana ndaku nanga. Non. Nazo ke nanga musika te mais c'est eza exemple on a pesa. Si peut-être maman Delta akisi Delta au mana linga mingi. Belle fille na papa Elombe. Basala invité na ma famille bakenda Cameroun. Akisi Delta Côte d'Ivoire basaka loger dans tel malonga parce que Yamsoko ezali deuxième ville na Côte d'Ivoire. Parce qu'il fallait mettre un concert bat musu ba ko ko stade de ton na Yamsoko. Basala loger na hôtel à Malonga et puis ba lia bien ba mela bien sans pour te ba pesa 50 francs parce que ba venga bango ba ya ko sa invité les lots qui y a invité ça change culturel et ça kozanga mayele o mani ba te be ba sa ba na fali ma welisa azo wesa ba fitiri na ko kanga ba photo aujourd'hui ça nous paye nous les warions et les gens ba famille boto ba sa ba koloate osomona lelo ba yeba ke loko fali azo sala te et ça échange culturel échange culturel o mama Bellevie azo sala lelo bango ba mona ka Bellevie wapi ba yeba ka papa Lombe ba yeba papa Lombe puis ba yeba ka Bellevie te ba tala ka ba ngam na bango lelo do mona mama kisi Delta a posté Davina Apwa na page na ye parce que nga na zaka na kata page na ma page ya mama kisi Delta a auto les gars te mission mona et ça dit échange culturel il faut mabok théâtre na biso to ko tika encore ndenge zaka na mabok ngale mais zaka ya mandala la te madame Bellevie de loi sale au moins to mona na bato na théâtre. Il faut qu'on le dise, qu'on se le dise. Pourquoi mon toit au salake a théâtre na biso na niveau moko boy. Lobi to comme mon appelle à Netflix. Lobi to comme mon appelle à Nollywood kuna moni pe Ritz Kadiri. Ba sali pe scénario en fiction na madame Bellevie ba komi loko moko be Ritz Kadiri. Ayena ba actrice na ye, madame Bellevie ayena ba actrice na ye, ba sali loko moko. Ce sont des Congolais de la RDC de Kinshasa. Et ça c'est irritable. Ndenge to moni mabina eza na 3 nationalités. Brazzaville, Congo na biso na Côte d'Ivoire. Comment on a amené à son banzambe nanga? Ivoirienne, à son mekola lingala. Voilà. Mais quelque part madame Bellevie faut mettre la kema boko. Boko yina tisuka wapi. Banda mo bandiko yina to komi wapi. To komi wapi na ko yina papa ko. Mais c'est comme si lelo biso ba dia lelo. Na michena biso parce que la chanter bien ordonné commence par soi-même. Biso ba dia lelo. To sala lisusu to teka lisusu ba produit auto ya ki kolobela te. C'est comme si to komi na mafinga. Ba tu peux bazo tribal ba makasi ke famille bota pe c'est comme si to koma ko finga makasi. Classe mo lo ba. To koma ko finga makasi bon. Quelque part so ba yoka mafinga. Po biso to sala promotion film. Mutako sauti. Na ba to ba otala biso ba biki to sala promotion. Na ko ba lo ba pendant 20 minutes à 25 minutes dans sa promotion film. So ko yebisi ngala décortiquer mon aîné na ko lobango et puis na méritocratie. Na ko yebisa épisode na lobe bandaki na tableau nini esuka na tableau. Soki lelo ko finge koti
Et ça pour régler ma compte à rendre. Lokola, moi je parle de belle-fille. Moutoumon est déjà que yokanate déjà. Tomi kabona lela. So lokola ya lobela sila. Ngala lobela belle-fille. Et ça occasion na ye. Ya maman nanga. Ya kofinga ndeko nanga. Ya komatsa mwana nanga miniature. Ba ndeko bola na biso boyoka. Ya komatsa mwana nanga miniature. Par là, le roi na chaîne nanga Congo Victoria. Na otala kabi asinginga. Na madame Belle-Fille nanga produit nanga logo nanga. Na tiena mpani nga bito régler na ba compte na biso libale. Mais comment ekende kaka mutu wa madame Belle-Fille? Pourquoi bangota makaba propos oyo. Batu balobela sila batena sur madame Belle-Fille. Soki ezalaka bata Belle-Fille de batena ba propos wana. Sila ngaza na nerf solide au supporter. Anga supporter. Ngaza na mote. Anga na mote. Ya solona. Nako yeba sila. Nakomona façon oyo azalelaka. Anga ko supporter. Ngaza na nerf au supporter. Belle-Fille fingami Belle-Fille fingami fingami. Mais Belle-Fille ça la émission. Belle-Fille pour yo kamungo na ese ka so na mutu to azo jouer na scène. Bon Belle-Fille voilà. Mais si la émission dernièrement tout ça la émission awa boyebi ba propos o batenaki na journaliste ayambaki. Vina bango lokwa ba misali baza ba marche pied ya Belle-Fille. Batikali. Oyebi poani. Quand tu envoies des gens pour inciter l'autre, oh là ça fait publicité le bas. Oh là ça que je suis inférieur, non pour comment bon ça la rater, il y a moi j'ai engagé des gens pour que va frustrer. Tandis que moi na moi suis na Belle-Fille, na tout naï, na di maman, ba salon na ndengeni. Est-ce que nzamba salon na motemo ça va tout ça atami état limité na bi muta finga. Mutu boka kasi ba finga bino. Il y a des mamans, mais maman ba benga ba tumusu ba traiter ba bi ndenge pe ko za lobini boye ba yenda pesio $100 pour ya ko tirer mutu X. OK, yosko fongola biso elo mo boyo fongoli même nga to ba te bele ba yande ko régler ba compte à rendre na ba ninga o bazola bango ba bato baza ba naître et puis bato baza ba ta famille bota. Ba yebiki. Madame Belle-Fille n'a jamais payé même un franc. Je jure sur la tête de ma fille. La seule enfant que j'ai dans ma vie. Nazo j'irai Nicolas toi Victoria Nanga. Ce qui fait nani Belle-Fille pesa mata 1 franc. Pour la finga sila. Pour la finga sila te na finga mobima. Na explica sila ki asa motema mabe azo tinda ko finga kolega. Te azo tinda te. Te atinda ka. Difficile à tinda. Et so comme azo tinda tanga opekisa te. Opekisa te et puis en plus on wanga na bango avec ba fan. Tandis que à apparaître na bango, on sa ba vidéo à snapper na bango. On benga ba fan te. Ba fan ba toyo, on peut-être organiser que showbiz. Et ça na mutu so mona no Belle-Fille de vie. Alors que showbiz alongwe potayi parce que et ça qui na ba to à l'étranger. Voilà pour un monde à Belle-Vie en face. Baba ndolo fia Kinshasa. Yango wana, ba fan bango wana. Oba sikoka o. Biso oyo na bango, ba fan te. To ba jalelo. Olobi? Biso na bango, to ba fan te. To za ba jalelo, to ba journaliste, to beta to to ba communicatrice to la. To yebani. To za la boye. So pe na sali ba ben mère, je peux téléphone na tombola lobi longola émission wana. Ndenge pe kuna ba ko benga. So ki pe yeba za ki mutu ya bonne foi. Mais le cola, si la fois pela, la montre à Belle-Vie, a opéki ça jamais. Fika boy. Oui. A opéki ça te pour ce qu'a péki si. Bon, on a mon raté. Bien sûr, c'est dans la carte internet on a YouTube. Au moins la miniature, batanga mwana kuna Satan Babylon. Ba chesi la mukie la miniature, ba su Belle-Vie ba che munene. Donc quand vidéo est là ma voilà il va li banga la munene na ili mutolobeli libo. Belle-Vie la munene la miniature. Oh ngana osala tie, faut Belle-Vie la bazoka na sima pardon. Place bazoka na so pesa na mbote. Na ba ito mesa lo kwa yana le na plateau. Voilà na nebi mutu eloko boke. No ba che ser na biso sila mukie. Mais comment on a besoin logo nanga? Ma fierté qui est Belle-Vie quand il a patron. Ochebuke. Nazo ina chebuke na kati ya miniature. Nazoa concurrence ya logo nanga. Donc maman ya ka adverse. Nazo ina chebuke na apparaître na Congo Victoria. Jamais de la vie. Pourquoi
Voilà. Mais chez les Babakouk, chez les Abakouk, c'est pas pareil, c'est pas le cas. Au second, on a dit donc, pendant émission, belle fille, mais finalement, tu parles de style, ou bien tu parles de belle fille. Aux autres, ça là, promotion à belle fille, ou bien ça, il a si la promotion. Ou bien ça, là, on le voit, ça, on doit y à se pélaner dans ma cave. Azam Dani. Muto elengeye. Elengeye, c'est la vérité. Kasi neti muto ça derrière la âge ya komata so ta couper à muke mi bende dans son libanda soit des actrices. Bon, je n'en disconviens pas ça nini na ye tenini ya sepela non mais nous sommes des Bantous, en plus nous sommes des Congolaises. Une femme déjà oyo a ça leki déjà 40, ça déjà Nicolas son âgé, elle ne peut pas s'habiller comme si là mais déjà des scènes des tenues de scène tatambola mutina mukili. Ozomona bango nyonso na mama na bango na bana ebi ka après émission ba missionnette e bota manango po bango baza baumbu na biso batolobi na Belfi na ba film na biso na madame Belfi donc basa na batara vie na bango ça vraiment ba Michael Jackson na vie na ba ba Michael Jackson kana bilongo biso mabe oyo kana ba vie na biso apasi oyo na ba vie na biso apasi ko bisengo ngo bango bakumisaka na mona na mutu na jet privé. Ce qui n'a pas quelque chose pour mettre à tout le monde dans bon sou, dans son monde avait déjà le asile de toi, on a gaïbo. Ah, vraiment, il va faire comme ça les rêves moko awa. Balobi, bango moko ba ina calcul wana. Davina poa a foutre la rande hôtel wana, a foutre la rande appartement dans hôtel 220. Tout ça il va au calcul 220 par mois. C'est que dans semaine. La semaine, ce qui n'a jour, par jour. Si on met calcul $6,600 par mois, c'est que David est un millionnaire. Il faut que pourquoi les gens bateaux ba poni na bango ndeko na bango belle fille ba monike ba communicatrice na ba communicateur assis là ba fingi biso to ba maman to ba papa et ba na biso to so ba responsable na ba vie na biso en tout cas place oyo ba fingi ngai ba négliger ngai na kocha makolo te na retourner na bela production lelo ba komi ba victime parce que lelo ba ba semblé à la terre siko bazo finga mutu o peut-être moi katuku bien se kotaka et si batepo mame toi la zalaka na ngola na ngona ka sika sila na kotama meto na ngola te ndeko nanga otiki musala na kisasa bo na kolo avec les leçons mame toi la zonga kisasa c'est grâce à Belficat et ça na moi si c'était ça molika mame te popile bozala ka komona bokati mwe lobo boke na moté lelo zomona lelo ozotala mame toi ozoke sengo omona ke ya Yolande sengo zongie maboke quand même ata anuni na yete menzambe ayo sala tine bango collègue na bango lelo mame toi lelo na ndenge pa osa musala na bela production akosala pe chaîne ya YouTube akompe kosala pe ba tournage na yeso ko tele bongo to moni Cardozo to moni Grâce Luzolo to moni ba terre belé lelo ba sali ba chaîne na bango ba osa pe ba tournage maka mpezo simba davina ko iwana 10 000 abonnés. Voilà, classe place dans comme na souka ya kolobeze belozo ba kitoko moko na émission et poza muta mutema mabe okoma commentaire mabe classe place dans na tuno question yo film babalusi yango audio ke papa elombe atindeli ndeko na biso to atindela sila audio moko soki nazogangila ye nde nazomona na toile wana wana ebimi na satan Babylone. Oui. Mais nous déjà celui du c'est le montriqué. Oyebi basali yango ndeni bandeko bolimbisaka bamama famille bota bozala na banerso biloko ya mama biso belvi mama mo alamusala na ntongo papa voice oyo nayoki ya belvi soki pene eza bongo peche biso wana oyebi naye koyoka voice yango nzoka nde eza filme chroniqueuse atiango na kati ya nini azobenga ngo voice donc koma bokondima lokuta ya bongo yanga lobaka vraie famille bota kotelengana epa na biso toza na biloko ya kolia toza na biloko ya komela en plus toza na dessert biso tokela eloni donc soki oyoki likambo il
faut ça na cas pour vérifier wana kutu pe na katote na baksoka mwa mke wana kutu ezaka pour la famille botate na journaliste azosala na bafane na bango bazondima mpe makambo wana il faut bandima na bango bango nayebisi yo ke mpo bapela il faut belvi apelisa mwinda mpo bango bamonana soki mwinda epeli epa belvi te bango bamonana te bango bato babatambolili ti bango esbi mpo erespire il faut belvi ti ezala candistar ezala et puis belvi quand il a patrona donc a comme écriture donc en quelque sorte madame Belvi asalaka deux carrières oui ya ye na ndeko aza charge makasi yango mona azopesa batone tika boye oui a charge makasi émission esili émission esili émission esili classe plasma émission esili classe plasma bokoma na bacommentaire soki odiki sudi oyo conseil moko ya kopesa sila voilà soki mpena babengaka obeka babengaka opomba se ndenge olakisa so ndeko oza mwasi esprit oyebi kobima faible makasi luka moye oameliore toke wapi combien d'années oyo ozovivre ozokiyetola moto abevi esako ndeni ochone mais balobaka biso nde todiembelaka bango yaya mokaliki bazi yo sokotunaka mpena question wana tala non on fait le travail hein. Madame Belvi aya kosala YouTube mpona bafatire te eza mpena mombongo mobimba eza kosakala mokongo te ampesi mokongo mboka nini ya kisantu na madimba bape bakongo baongulu babebisa bikila yaya mokongo ayebi komultiplie mbongo obengango kisi mekisi donc Belvi quand il a patron il faut bobangaka mwana mwasi wana mpo aza moto abatalana te nayesa bino mokolo bongo mona makambo oyo Belvi asali na mokili oyo mbongo ya théâtre futi asali oyo aconstruire ebele basopela bango mai na motu alinga biloko wana alingaka na ye te balobekaka ye tika mwana moke na motete na ye tika voilà en tout cas émission oyo tokomi na suka classe plasma bato bakoretenir eske okoyebisa famille libota showbiz eleki totala film pasi ebandi nabosali kamena natuna mama tuti mpe bordire pasi ebandi mamba pasi abandeli ya mosusu amibenga lady boss amibenga soki videmo bon ben oui aza mpenda boss nayebisi yo papa kulutu moni belvi wana bon si la seka belvi eza onduna makaya bona fufasema nga mona yebisi voilà liaka yango mingi en plus mwa chips na mwa jus esalo bien yango wana nde bato baretenir bato baretenir ke classe place alekaki awa adefanda ye madame Belvi na bavaleur nayebi ke bino bofingana bino kaka batambola bakasi na otambola na bino kofinga oka biso yata suki bakasi te eloki mabe me fo ya wasime yebisa mpe bato na bino wana bayaka baasima maboya ye asime fo asime voilà bambote na wana banani oye bambote na nga na bato nyonso bolandi biso bambote na moto nyonso otalinga mokolo na lelo na yo mpe moto osepeli na nga te mokolo na lelo nokute na video ofingi nga makasi kiboko su so okomi na vision plus luka bakota kokata mpo yo na solution nde oza soba papa lino soba bambote no ebele motema mama tina depuis États-Unis ma maman chérie maman Edith Nyande mon cœur ma maman chérie la maman responsable baboyaka tamba soki oboyiki bacourant filme na biso toza nango méritocratie lelo na nsire 9e épisode nde ezokota lelo non 9e 8e non 8e je crois bien 8e épisode ezokota lelo 8e épisode kala te awa ezokota awa dans quelques minutes ezokota totala filme topartage totya bacommentaire toaime filme omoni chaîne wana Belvi TV epuis Candistar eza chaîne oyo bato ebele bazelaka mabe nango toliwa nango bandimi ya Belvi na théâtre botyaka balike botyaka bacoeur na balike eleka bacommentaire ya kitoko nyonso badetail nyonso na YouTube alatango et puis soki bolingi mare acontinue kozala na kantu kubianza asala bino bafilme ya kitoko publicité na bamonaka elekaka wana
yango de sekele ya mbongo sauter en moto ko sauter yango te soko linga madame Belleville ko sauter te tala nyonso o epemaka nyonso epemaka na kati ya video wana ekosala bien mama Brigitte Ekufi bamboto no ebele depuis London et puis bato nyonso bolinga ngai mama Isabelle Matondo ya Aimé Dolacé bamboto no ebele na linga bino mingi soki nzamba ye te bomona masusu kaka na papa kulutu tokoyaka kopesa bino bilei ya malonga oyo bino kosepela nango. Je vous aime beaucoup. Voilà, je crois bien abaki awa ki ana leki zate bo comprendre que toke bien to solo ni pena bien ba insulte zate so bo moni pe ba insulte c'est que boira le thème mabe pour insulte zate. Donc merci beaucoup na bino tout bolanda biso na Vision Plus RDC. Donc Vision Plus TV RDC. Donc vous continuez toujours vous partager vidéo aux vidéos na WhatsApp aux ala égoïste tindela muninga na Facebook tindela muninga et on sala bien Vision Plus c'est la chaîne na bino au besoin so pe basango ya madame Belinda Kandi écriture à Musumi. Merci beaucoup na Bela Linganga master nanga depuis 1903W pese la mbote na lokoji pese la mbote ma pasteur Titi la source maman nanga moko et puis pesa pe mère mbote Maître Serge Lukemba Oni Britannique et Koyate. Merci beaucoup Nabino tout bolanda biso soki nzamba zongite tokuta na bino ka dio oyo na émission yo na bi makambo ko sala. Tokuta na prochaine occasion. Bye bye.